tu m'as menti, Patrick. Les bois allaient bien. Les bois allaient bien. Les bois. Il m'a dit que les bois allaient bien. C'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Perdre mon complice la musique la famille c'était mon gars. Nazo limate naza defona fan ndako nazo mona neti so natali fota lebu mobali kitoko ndire aluka mwasi mais atiki biso ngana lekine lokote yo lekine lokote to banga ba sakande kona ngana lebu. Je ne t'oublierai jamais frère. Donc terre à ancêtre oyo ezapena légère pour naé. Nous offrir bien plus qu'un flat hotel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Nouvelle Amawa, encore une fois, pour le taper encore la musique na biso ya Congo. Oto ebaki bongo lebu kabuya. Misapia Pembe. Atiki biso. Spécialement le lot à Paris, dans l'obaki, baninga na ya quartier latin. Ou bazala na ye, to ba obaya après ye, bazala moi na rendez-vous. To réunion na été sur tombé en monini, balinga ba solola.
nde balobaka tolela na baoyo bazolela tobina na baoyo bazobina tosepela na baoyo bazosepela lelo spécialement on s'est dit te toya toyoka bango eloko nini kosalama programme eza ndenge nini pour l'instant famille elobi nini kote na bango mpe tant ke baninga na ye ya musique balobi nini nazokoma na réunion siki ezosalama toyoka bango ndenge bazosolola. Je vous promets que tozala wana à tout moment pour nous passer bino information. Pour l'instant à Koufi bongo na Montréal, na Canada précisément. Ezoleka ndenge nini. C'est vrai mon testa à Koufi moi to kota so détail so mkim kizate parce que na minicho biso nyons tout tozamu na mawawa nezali. Mais nazoke kuta na baninga ni à quartier latin, moi réunion muki bazala qui entre bango ba organiser nini. To ba kosala nini pour na ndeko na bango azabongo frère na bango. Donc rester branché dans le côté na 4 et puis boyeba ndenge ni makambo évoluer petit à petit. Dans la nuit du samedi à dimanche. Hein. Dans la nuit du samedi à dimanche, Pati Mutabengaenga, Pati Basabengaenga, quand Pati Abenginga, namoni ba nasiso solana namoni ba appel mususu ekomo kota. Alors nazali tellement touché, nazali choqué, donc nazali bien te na kolongola masque. Oui, bien sûr, bien sûr. Na préféré qui na butu wana na kanga téléphone. Na préféré qui na kanga téléphone pour appeler comme okota moi trop. Mais eloko epesinga mawa pour na sola qui na lebu na été 2020. Été 2020, juillet août par là. Tosoli na visio abenga na WhatsApp par visio azobeta guitare na moi ba mista na abenga tout na numéro ya vie ya kin parce que ezaki prévu qu'après ba URN tout ça moi tourner mon américaine fallait tout les gars par Canada et puis États-Unis. Donc on a besoin de numéro à vie pour causer tout ça. Donc tout ça après il y a une opération à niveau il y a mais si ça va ça va donc tout ça nabiso et l'équipe et puis bon obika tozara na biso tout le monde na ba messenger bani obika que les bois un tel aza après na mona moi statut na échanger na Facebook comme quoi comment il fiancé tout ça on a dit bon na bengi to causer mais après na komozo mo ba rumeur moko comme quoi que les bois a maladie les bois en commande na bon ngai mabongo na ko so mutu ayebisinga na kendo yebisa mutu te nabomaki ngo mpona nga et puis jour mosusu nalingaki kaka nazwa mwa vérification nabengaki mama ya bana na ye ndeni lebu ayebisinga non ça va lebu azani kuna kana ok mais ntango
avant 4e jour, je ne sais pas, on dirait que je sentir que na sonné messenger na sonné messenger na invité. Après na mon message moi écouté ah vieux c'est Patrick, c'est son petit frère. A combien un message a combien vieux c'est Patrick, Lebou est malade, il ne peut pas parler mais ça va. Mais toi tu peux me répondre ou pas? Abnanga si vieux. Après ça le numéro à WhatsApp. Après le numéro à WhatsApp, je crois qu'ils arrivent 3 jours avant, donc ils arrivent mardi, mercredi. Donc il fallait na bengite. Donc après nouvelle on est quota. Le lendemain on a bengi Patrick. Si Patrick tu m'as menti. Tu m'as menti, Patrick. Les bois allaient bien. Les bois allaient bien. Les bois. Il m'a dit que les bois allaient bien. C'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Courage en tout cas. Ça se comprend. Je comprends très bien l'émotion de là actuellement. On comprend très bien. Encore une fois, courage. Ils ont une nouvelle communication. Courage là, en tout cas. Tous encore ensemble. Merci. Vraiment, te remercier Nzambe na biso apesi biso occasion oyo. Topesa ye merci. Asali ke na grâce na ye tozovivre nano. Soki otali eloko esangisi biso awa parce que eza toutaki koperdre ndeko na biso Lebu. Famille na biso nyonso na milieu na biso ya miziki yango wana ntango nzambe abengi ye eza likambo ya pasi mais ezali nzela ya biso tu eza nango nzela oyo oblige biso nyonso lokwa touta epa nzambe ifo tozonga kaka awa eza nango kaka passage mpona mwa ntango moko boye bovivre mwa makambo bisengo na mawa nyonso oyo nzambe apermettre bomona après boza oblige bozonga epa na ye ndenge asalela monde na ye yango wana. En tout cas bon dans ndenge ekomama na liloba na ye na ba circonstance nyonso fo tozongisaka gloire epai na ye moto asala biso. Gloire à toi Seigneur Jésus. Bon bandeko tokutani awa ngai ayaki na mwa retard moke vi kaka batransport yango banini nakuti mwa lisolo na mwa katika na ngana zwa mwa précision cotisation toko fixer montant ou bien eza moto ndenge a moto ndenge a kokeli et puis bonsoir merci à toi aussi Caps. Et puis deuxième chose ezali koyeba délai nini totia otoko osakite na devoir wana ya cotisation. Nayebi te soki motu nyonso ayoki parce que en même temps nakoloba ntango mpe kapanga na sokoli. Premier point na yango wana soki tokosolola yango avant toleka na point mosusu. Donc soki tokale montant moko boye obie moto na moto soit moto na moto ndenge oyo nzambe apermettre ye toujours traverser quand même un moment moko assez difficile, surtout pour les artistes. Donc, bon, il y a un mois quoi. Tout ça, là, ordre au lingo, le bas, au sali à ta moi signé, comme ça,
makambo ke na mwa nzela malamu tout directif pas naï ndeti wana ya deuxième sujet wana ya deuxième sujet aussi ça non ya déjà azana sujet yana ordre du jour avait pour ah OK to bangi réunion 3 minutes avant nous to solo li yango te to débat yango eza ba point nde eza ah OK désolé premier point ça premier point au vieux pour les bandes de débat désolé de la troubler non je parle de toi non na bikamana cotisation côté cotisation ngana na mon expérience na ndinga mabete makamba uchaba mbongo oyo batebele bandima ngo basala ngote babi akufa nazali le seul muto acha cotisation Mboshio aza solaire uyaka te hein solaire azalaka basamba tunyoso te non caps soki yo zalaki c'est bon non c'est exemple on a évacué moni ça dit il faut pas tous avoir un engagement mais tout ça la monter après parce que mingi bazaka après ya ke ngai na kosala boy mais elle comme makambu mona pe tout a bendani bon les bois koufi donc tu as dit que la chose qui la mona lebu idée bose les bien pour quatre montant les bien tout comme que ça peut bien être selon disposition ou disponibilité ya montant moi je pense ou les beaux quatre montant oui bisa bisoke ne bona biso koufi to kundaye na autre ozana par exemple parce que nous sommes au-delà de 100 nous sommes à 100 nous sommes assez à temps il y a 100 par rapport il y a n'engeni batan na biso ils se permettre mais il faut se baser non plus na famille baolo bani biso autozo ça j'espère et aux ala pour peut-être ce que ça que corps les biko kunda makuna ou ekendekin juba okunda peut-être awa toujours moins sale moins matos moins ni ndeto honora ki babia peut-être vous en a 100 souana mais à part ça ceux qui boutier exemple 5000 mots pour matos mais attends moi 1500 mots parti qui bana to penser qu'à plus pe bana baza pour le suivi à bana mais on a d'accord na au tout bolo ba je suis d'accord merci bolo ba on a vraiment si nous tous président non le président toujours na tout le monde ça la permission pardon na bibo non na bibo pour na terminer likamba cotisation oyo na lobby que il faut tout ça bar mogo par rapport à quoi par rapport il y a information oyo ngana zwaki ne ba lobby entre guillemets soit ba rapatrier corps ya lebuki ou soit ba kunda ekuna mais la totalité à ma camoine nous sommes tout ça t'as vu son côté bateau belé les bois à ça qu'à fond avec monsieur ton a bateau belé ou va faire les bois pied gabin pied vilao va croiser belé va benjamin beto tout le cas quand même tout coma na montant moko et au ça la biso pour alléger tâche ne balwara un verre de partager ça coûte moins cher vous comprenez c'est pour cela il y a un moment la télémania les kaba cotisation tolobi te keza nini mais biso moko toza na bar moto tche mais muto alobi ke oui ngana koto na okoka ache o bi ke na okoka te eza obligatoire te to alléger pe famille total la peine à suite parce que comme famille to ebi na no programme te mais na côté na biso to mi bonga ma déjà ndambo toza nango et peser quand même moi moké c'est ça la place wana parce que to lobi ka ke muto to acha 20 balles bani to boité muto to simbarane ba 20 balles to bara ba boko to za na bani tout ça mais na cadre ya biso po maza biso ozo comprendre zoto na makambo ala te mais toza na place moko etant que ba responsable tolobi ke to tche barem eza boye oyo akoki te asali na se nango c'est tout zongane lo moka giva mbuki ngani bonjour na loba normalement ngaza quartier la tête na ye parce que tout solo là na soleil qui n'en a quand même le premier année nous avons décidé tout banali démarche à bosser fallait tout contacter ma connaissance tout ça pour tomber ma corps à debout na ki mais sikoyo comme voilà le barato mais que ça là ils ont moqué on na solo na Zakari na solo na batumususu tout ce bazana ki na ba Willy qui nous coûte na Rambo a joie réponse à l'émission la famille corps à l'Ebuningeza na Canada
mère nous doit insister vraiment qu'il faut pas même accord à les bons nakini. Donc ndenge mo de galobi wana 15 monta 15 000 wana, ça dit te trouver en gros dans le sens que ceux qui bakoko kunda les bons na nini na Canada et puis c'est sur 15 000 € canadiens. Pour pas kunda na nini na Canada. Après pour 12 000 euros na biso. Maintenant, si on peut même corps na qui il faut 22 000 dollars canadiens. Batinde ninga naza na devis na voiture. Sikoyo comme mère aza ko insister biso toza na poto awa. Quand on parle de même membre de famille, ça le motumote avant ni quelque part au misala. C'est ça que biso boye nitinga beau-frère naye. Basi ba cousin mususu baza na Belgique na Canada tout ça la réunion quand bino ba na quartier latin bo sala poto to même accord à lebu na kini monter zebeli mais mutu moko obimisa la bo sala ngo azala ngoti mais so ngana pesi 100 ou ya pesi 100 ou pesi 200 ou pesi to ki ne moi malembe ti peut-être so nzamba aider biso to atteindre mon temps to mima question à temps on s'est dit tout ça la peut course na mututé. Nous, au niveau de la famille, on s'est décidé, tous cette semaine prochaine, au besoin de même 3e semaine. C'est-à-dire, tous en attendant mon time, tu vas passer ceux qui t'en l'équipe, on a les boutiques. Non, nous sommes en train de cotiser, nous, les membres de la famille. Surtout quand ici, montant à Bissot, tout ça va démarche pour un même accord. Donc, Bino Neboza. Ceux qui beaucoup aidé Bissot, tant mieux. Ok? Sincèrement, je ne suis pas délégué à la famille pour un Senga qui non, dans la quartier la télé quotidien, bon, on peut pas pour les bouts. Je n'ai pas dit ça. Le champion Aza Awa, mais ceux qui bossent li aide, ils ont les soumikar et ça là, bien makasi. C'est à Omoni. Donc tout ça na mutu, Bissot n'est au vani tout est mutu qui non mutu moi quelque part Bissambon on peut même encore à lebu naki. Juste là, pour la parenthèse, Moro, moi, pourquoi le Bible? Parce que, ah, on a qui tout le monde on a pour tout louer salle, pour tout louer sur un instrument, pour la bisso. C'est ça, au bisso, tout le bien. Mais tant qu'il y a le bas, alors, mon temps, au bassin, ils ont élevé. Donc, aide à quartier la TP. Ça peut toujours aider. Donc, maintenant, le problème est que tant bisso n'est toza awa. Pour déterminer selon besoin biso. Toujours bien ça, banana biso, banini tout ça. Donc si on a biso tout kangisi montant, nous allons déterminer les temps. Petite moi si nanga, petite ça na bino. Asa awa, grande sœur à Lebu, moi ça Didier, asa na nini na Toronto, toujours sur la naie tout le temps. Et puis bah cousin mususu baza na Belgique, mususu na Canada, tout ça bah oui baza na Kini. Père na mère nous va père azobela sérieusement père ba libo za malade vraiment il est sérieusement malade et puis mère bo ba évier aza mointe donc voilà si tu es dans ndongwana ça dit on nzamba songa bisu et simbi mais nous sommes en train nous avons déjà entamé tout ça puis na réunion en famille tout ça là de sorte que tout même accord à lebu na kin en tout cas si on a confirmé bino mère n'a insisté, bande connaît baza ah balobika moment on va tout faire pour tout mémoire c'est bon la classe. Répondez, s'il te plaît, pardon. Présider kasi réunion. Donc ya polio tombola musapi na yo ba mona ndo tombola musapi ko kinza mongongo tombola musapi parce que sur les montants à 22 000 au calcul montant 10 000 on a même accord na kin sur le sur les 22 000 $ canadiens, il faut que nous accord na kin déjà. bino pe 15 à 16 000 €. Bino pe boza ba star
Vous utilisez ma relation avec nous. Non, mais vous excusez la loi. Parce que, excusez. Là aussi, sa phrase. Là aussi, sa phrase, mon gars. C'est un rectifier, moi, rectifier. Ça, dans le Bible, on a sens nini. Star, on a sens nini. Vous êtes des étoiles. C'est ma master, les bons. T'es dans le bof, n'a pas boy. Ok. Tant que tu commences à niveau à Kin. Tant que tu commences à niveau à Kin. Pour nous enterrer na Kin. Photos sur ma belle. Je vais pas m'accamuser. Voilà. C'est ce que je vous dis. C'est ce que. Moi, pour un bof, il fait pas qu'on dégaine la porte. Pour un seul, on va monter dans la 22 000. La Kin du sous, c'est comme 40 000 $. Ça, c'est la famille. Pardon. La famille. Voilà, en tout cas, bon, Moni, Nangal, Nandine, comme on a dit, tant on a le bac qui a été modèle. Il faut biso tout au chat ma beaucoup. Na biso ka boba musicien et cocaté. Il faut que ça la moi communiquer mon gros boyening solo na Sandra a lancé pour ça na batu ndape na za batu ba tuna za neni matang za neni. Vous comprenez? Pour les bois à mutu ya batu tout. Dès na comprendre na pe souci na ngeza ba kunda ndugu na kisasa. Donc comme ça mambongo to contribuer na ya to biso to cha moi maboko na makambu ya nduku ekinde mutu mo sala mo liste nini moko boy kaye mo ne Sandra ba ko sala ilo nga sala bien vidéo na to solo la nanu a lancer message batu tout Olivier Bile ba benga fallait pas comme ba ke ba misala et sala mapona bongo so pona bongo je préfère de to sala cotisation et la poto cha famille maboko après total la sikoyo so to zu cotisation a biso ndenge géré par le bagi er moko ba 100 pesa moi genre tout ça batu donc o to cha mo ba 200 ba nini to che so ye kwende kuna to sangisi yango o to emonana en tout cas kwa ndeko na biso akunda mabia kende kuna na ni ba mona pina kino cotisation un quartier latin ba ndeko na ye ba pesi yango après sikoyo nde to ebi ye to abatu ba pa o tebetama to sala ka cascade to kunda mona mai to lela mona mai bien to luka ba sala emonana nango. On comprend. Là, tout ça, là, on comprend. Mon on a tout le cas, toute cha famille poids. On comprend quoi? Quoi, baromo ba kokati. Na solo la pena sam et simbate. Ouais, ebi mutu moko boye après ta bengi. Depuis que vient à bisope, a tika bisoti. Ya bo vient à bisope, on va on tika bisoti. Là c'est ça le bâti. La vie était. Voilà. Prochainement, la réunion, nous sommes risqués, mais la matière. La police a petit conseil. La police sont dans zone de Sakar Mabé. Ya Pauline Roloba, modogo za mama profete non la tite anangana ya Pauline donc na éviter moi proposition ndenge commanda utoloba tucha maboko na famille na o to sala noko to sala pina na volonté ya kopesa to des familles mona maya kende après Quand on a dit que sikoyo bo sikoyo to lela lebu neni basal bani bika ba porte nenge beta mandé to solo la basal e mona na jonga pesa git bo solo la pe kuna vraiment on a ngalo ba ngwana to chama boko pour na landi commandant Jérôme Lora abeti c'était pour na solo pe na dandi l'art pe nezate na place tam sumo biso to komisa 500 to komisa 200 to zo na salle je préfère te chango kuna ne babi koreki leki donc et là on a le bangwa donc la région de Moshi parce que assista ya namte mais comme moi lobinga bien na le bangwa réunion oyo soyez na comprendre bien tous en mebela lo ba awate à part ya au quotidien bon parce que si sikoyo non bazui décision de mon côté il y a ni date ni jour au code de Robimato donc on n'a pas de programme. Seul programme ils ont dépendre quand on bon. Donc biso tout tia effort. Ouais. Ah ouais. Base ya quand bon. Donc biso tout tia effort en sorte que
to renforcer parce que mbongo wana ezalaka ya latino te eza ya famille o biso do biso to tsana maboko te ya biso moko nanu te biso moko latino to tsama maboko to soutenir famille pour famille pose la décision face à la moyen soit dans la moyen te biso oh donc bon on a biso to no bomba on to famille bo bonga mona c'est bon bote biso nata non biso ne to sunga famille na cotisation to ça cotisation to 3 fois. Ça dépend de mon temps. Donc, to sali bongo so to silisi to pesi famille, so famille a comme une potion, il y a un programme moko boy quelqu'un à partir de wanane to ba ko revendre la deuxième réunion et dépend de ce qu'on a position famille a pesi biso pour s'organiser. Merci. Zela nanu muke. Omoni nani tobandeki réunion awa. Zela nanu. Zela. Omoni tango tobandi koloba awa. Tozalaki koloba kaka en tant que famille musicale ya Lebu. Qui tokufeli ndeko na biso, ndenge tokoki komi préparer. Mais à partir ya sujet commandant lobby awa. Au moins, orientation, essaye de les changer. Merci. Parce que l'homme n'a aya. Parce que tout le monde soigné depuis longtemps. A posé un cas, on a fait un mochi, on a fait un check. Il y a les yebi, na tant absima position tala, ils ont senga boye on expliqué qu'il y a ceux qui essaient à 20 000 pour na routine d'accord na kin. Na solo la on a. On a bien check, on a check, au moins 20 000. Ils ont pour corps écoute en avion. Mais pour vendre la morgue, pour s'en liboulou, pour pas s'organiser, pour pas ça la beauté, qui est 50 000 balles. Donc, il y a un ça qui est. Moi, il y a personne réponse exacte. Biso photo siégé na nous. Na kamaro malikola mais ça à partir ya wanande to yeba koko miso place au bozo raisonner parce que ils ont un chicon. Normalement, il y a liboso tant to yé. Fallait qu'il on a introduit bino yé. Photo démarrer mais local là vous avez ça na papier na ba calcul pour na photo que en ordre fallait voyer si place vous comme on a mais réunion ils allaient basé na sujet oyo ya lobby parce que biso ça programme na biso té sans famille programme na biso sans famille comme le mot inutile ndeti na mona ba tous ba idemo vendre tous wa sal ya nini ya makamni bon chose ko ba tubaye ba ngala lebu ba ba tout na no programme ya nembo donc c'était ça le problème. Merci. Dieu merci. Dieu merci le roi. Pardon Soleil. Bino boa quartier latin. Mais les vous pas na ba mastani mususu. O pe ba na posa pe ba e ba comment ça se passe. Donc tout comme ça matanga mi ba l'été ya quartier latin ni donc il faut tous dans l'ensemble. Donc pour nous à l'ensemble, ça veut dire batwana il faut ba lukape ba ya bazana bino donc ata soirée moko boko ça que non veiller moko pour na les goûts. Oui ko batunsu ba koko ya pe batsa pe participation là ba on pour la misusu bazana numéro ba ebitende ba ko joindre ba Suzuki de bani. Donc neti bango ba bi il faut la 3 semaines encore. Attends la semaine moko tokozwa journée moko boye ke tani comme ça batubaye bazotia matanga voilà attends awa mais entre nous c'est pas nous qui pouvons enterrer les bouts. On n'a pas ces moyens-là. C'est la famille. Non, vraiment, donc, ils ont poudre, quartier latin, c'est toute une famille. Quartier latin, c'est pas que le musicien. Il y a les amis, il y a Kofi Bazawa, Batoyo, Obasunga Biso Banda, Toyara Poto, Banini, Bazali. Moi je pense qu'il serait mieux. Tout ça la réunion, la réunion Moko, Batutuana, Toyebi, Sogina, Modogu, Moulurana, Kine, comme on a évité. Exemple les Kaka. On a ni Bobo, voilà, Tokutana. Ceux qui voilà, ceux qui sont Bongo, moi, je me souviens bien comme on a. Kaka Bisongo, musicien.
au bimero beta matolo pour Lucas pour santé. Donc vraiment pardon assisté Yami balé ça boule. Important na biso pesali to bossa la tête to lila debout. Bana to ya en tout cas avant tant to bima wanga na linga ta mo refrain mo boye to yembela to yemba pona debout tant ba to na nani boye. Et qu'on peut ça moi nani stimulation na mito ba que to yaka to soli boye ba moto ta nani to yemba moi nani mo ngana moi refrain mo to sali to yembi to pesi to poni mutu moko oyo ako passer message pardon oui ako passer message na ba tout ya quartier latin ba ta quartier latin ba za na parité ba za na ba Bruxelles ba nani ko pesa ba mon message voilà tout un problème on a pas coufi on bosse na ça na matanga pour na ndeko na biso bani oyo ngana ina ngoyo ya koloba yango merci do donc c'est les réponses na yo ani azo sur réponse na yo moni na ba kombo sotali to witi Suzuki Modogodol champion soleil ya poli parce que to zalaki te hein na minute ba pa retardateur azalator to tie deuxième papier sotali liboso ezaba cotisation musicien sotali boyo mon avait pour la commis cotisation pour Nduku c'est que Dieu merci Lomboto a dit ça n'a aucun normal Dieu merci a dit Lebou il avait aussi ses copains dans la classe na bango ya boye babango nani pe nani na États-Unis ko nani Dandikalala koye ba pe ba masa musuba akola ki pe na Lebou parce que nous on est des artistes famille à musique après la souka la commune, les cofillettes et les cofifils. Ça, c'est les gens qu'on a connus quand on était dans le quartier latin avec les Boukabouya. Si yo Dieu merci, peut rajouter bateau bazala qui n'a bino tant au sali quartier latin intégral. Tu vois, il y a des trucs peut-être dans ce qu'on appelle Nazalaki. Dans ce pas exemple, si tu veux continuer au Gébélé, et ça a 3 épisodes, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, quatrième point à Souka Eza, biso tokosa la cotisation. Biso tokosa la cotisation na biso. Mais tant que tu es intéressé Koffi Olomide tokosa la communication, le col a début ezalaki. Na évite tolo ba likabo ya sens. Likambo tolo ba wana, mutu akokosala ngoka nde ya do a soulever te ezaka ye moko. Donc biso problème na biso ya nini kaka défait pour la au début, to kangami ka le logo moko nini cotisation. Totia so eza 100 otie 100. So moni ke yo na 50 ou na 20 otie. Ou azana na 1000 atie 1000. C'est fini. Voilà. Après total la souka nango eza nini na souka nango. OK, donc en fait problème ya mwana histoire na biso lelo en fait ezaka ka biso bato to betana lebu. To kufeni de kona biso. Bon, to mi préparer quand même na moi ndambo ya biso nanu na bo pauvre na biso wana ande amana sa ya ka elo be ndenge to bo na sasa na niveau na biso quoi to mi préparaka avant que to zo ba contact ouverture sala mana batu mususu oh non to ko sala nanu ndenge biso bato bivaki na lebu e ba ne belé wana to mi bongisa nanu to mi bongisa nanu biso moko c'est ça le problème auto fani na lelo awa moni ba ouverture mususu wana ekoya soki to soki to sorolia wati to ndenge idée nani Dieu merci à Pesakiawa to sorolango voilà to organiser to poni jour moko boye to beng sa batu ndenge olobaki wana c'est bon dans un premier temps moi une minute kaka bien to bango ke so doza le ndenge doza wa ils ont mutu moko oyo asalaki ngana bino na ifude to comme famille oyo c'est-à-dire to kokite ko sa makambo sans que to intéressé Koffi Olomide puisque na yebi na ye na yebi tango babia akufaki il a fait boyebi ke ba mo le kabo na réunion mo ndenge salaka bien te ça c'est l'Europe hein ouais si ko to sala bina ke eza bina propre mutu moko
tu intéressé donc tu bengi na tout ça les réunions na to solo li bon voilà ah peut-être il y a faire on attend seulement montagne mort ça peut en tant que quatre la tête nani nayebi nazokompagne makambo yo ozoloba mais makambo nyonso ata 1 million 1 milliard ebandaka toujours na biso cotisation azoyoka biso eza lokola via nde elekaka biso zala nanu calme. Au fait, ngala lo babou hein. Jérôme ça va. Omoni makambo nyonso yo to bandaki koloba avant. Makambo et ko zanga sens. Commandant nani commandant Jérôme. Voilà, un commandant à lobby. Moi je pense que na nyonso to lobaki tozi marge. Ya makambo au commandant lobby. Maintenant ce qu'il y a poli yebisa biso par rapport ya ndenge commandant lobby totambola ndenge nini po tokoma na point wana oyo eko satisfaire famille mamutu parce que nde toza boye ndenge ka bana mai bazoloba kozwa sale et ma problème pendate puisque ça bato mususu o bazana besoin de fils que ba mona côté bo sangana na kombo lebu po ba yaka ba meka pe ko participer et ça ka ba proposition parce que y a pour lui tout ça la parole habité idée et ça c'est quoi nini parce que ndenge commandant lobby et ko taper mususu semaine noté il y a ba le 27 kuna yo mususu mais ce qu'on a politiko ça la nini pour il y a dans le bac loko moko que biso tout ko kunda le bouté et c'est une force wana biso tout dit que ndé tozawa les rambo mtasangisa biso donc quelque part les rambo aza na kati pena makambo ako zatana 50% makambo maintenant ya poli il faut boyebisa biso soki bozo valider kozwa salle peut permettre bateau balinga ki lebu bayaka wana basipi bafungola bango ba salle comme ça et permettre biso moi batinsani oyo bando salama to vimbisa makambuna oyo biso en privé to sala kalpe vimbi après to salige et l'on ngana lo bango na ya poli. Merci. Oui, première fois, et na so za intention ko répondre pour boire l'eau. Botika na tungisa na pusa ko ya batuni atuni question fait pour les avant de raisonner azong sate. C'est botika son c'est la minute compliquée. Mais évitez mais pour na relier l'idée nani do alobaki tout à l'heure awa to organiser on dirait alobaki on a mutumo soit à rejoindre qui tout ça là sous to luka date moko la semaine prochaine comme ça tout ça la pena tout ça la moi tapage wana ça c'est dans le langage musical tout ça moi tapage wana mutunyo soyez tout sensibiliser mutunyo soyez baba tout balinga qui quartier latin tout balinga ka quartier latin na réunion wana batu tout wana pe bazala comme to ben ça batu wana tout baya comme ça to poser problème au de nouveau sous pour toute la contribution ce que vous savez au niveau nini voilà, cadre le bas cadre. La police, question zali. Oui, puis l'état le comme. Ah, papa, toi qui dis pas ouais. On aime précis benao. Non, il mouille dans le matin. Bon, il y a police, question à poser. Est-ce que bakati montant pour la mission nyonso bien mutanta pe selo galingi? On a pas y aller l'état ouais ba moi après. Merci à vous. La question c'est là. Il faut minimum hein. Minimum 100. OK. Voilà. Te na lo mo na yebitina. Na yebi mo po na yebitina. Parce que tant que tomba na mamba mbongo, na des camps, boyebi, wenge latino. To salagi on a mamba sunda bas. To katayi montante, mais tango baninga msuba monana ki et comment étant la cotisation
lobi nango bamsu bayaki te ti makambo eleka donc awa mpe ozala nango kaka bongo nayebi yango eza bongo voilà oui ye opesaki epuis dede c'est bon opesaki deuxième question ezala cotisation ezala ndenge trovaa na salle eza kaka volonté na kibomoto po biso tu toa mikolo tokotya mpe cotisation tozwi mpe instrument batie mpe salle me bamisi yango bamonanaka te jour yango ya kosala baprestation yango wana elongo na yanga tobetaka asete yango wana cotisation bakatika à limite enfin minimum 100. Il n'y a pas de souci. Ouais, on tient 1000 euros ou bien 2000 euros. On s'en fout. Oui, par exemple, on a 50, il ne faut pas. Parce que moyen, na lobby. Exemple, je ferai un Ngwanzu. Si on a 50 euros, Ngwanzu, exemple, les Kinanga. Toi, la difficulté, toute la difficulté en 2009, il y a une difficulté en 2009, ou on a une difficulté en 2019. Non, c'est ça. Serge, nga déjà naza na ngambo na quartier la tete mais naza artiste eloko na koloba boye eloko ya liboso nano merci déjà na bolingo botalisi mpona ndeko na bino ndeko na biso bon na parler na ndenge ya quartier la tete donc na bolingo bolakisi ndenge bopesima temps mpona koya mpona sujet vraiment ya Lebou Kabuya ndenge akufi eza difficile déjà na batemps awa na poto omoni ke bamosusu bakayu banini tu batusu babundi batiti na ultima province donc aye wana eza mesengo mingi tozala vraiment tolakisa maturité na biso tolakisa mpe bolingo na biso po moto akufi aza vraiment eloko mutuya na kati na biso déjà eloko ya contribution omoni yo moko déjà faut tala na niveau ya Lebou Kabuya aza na yo azaki na yo déjà soki bakati montante mais yo mo faut tala na ke Lebou Kabuya oya na 20 euros te Suzuki oya na 20 euros te oya na 30 euros te somono oya jamais na 40 euros donc faut tala na Lebou Kabuya que déjà faut na banda cotisation na ye pour makambo pe monter zo senga fa kunda manakini l'état azati na minute ezala musu chaque jour banda mo motor smo tchamo makelele po sala biso mo poa ta musu pe ba ko sunga pe mais nan masona le bandité donc na minute yo tozo compter na mutute za biso no tokutani awa tozo toyebi ke mukolo ya latino azali mais nan pas pesi parole na été tokolo bateke déjà que 50% to pesi yena na lobelo mo te alors bien le remonter biso monde tozali faut penser que titina ndo ozali wana ozana combien de batu na sima oyo bayaka pour ba soutenir yo ozana ba parti ozana batu boy na sima batu bona batu sima to sangisa force wana pour la Lebou Kabuya masolo eleka très bien surtout pour na makambo ya jour pour na jour parce que activité mo zo za vendredi mo bozo kutana avant ma enterrement batu ta baloya et no sala bino bien et sala bino bien que pour ba soutenir bino makambo so eleka na kimia. Donc, par ça, je vais dire Koel. Ouais. Les condoléances. Hein? Merci. Moi, Zalagi Bongo, n'habite Norbenga, frère Nayo, collègue Nayo en même temps. Atiki Biso Lebou Kabuya. Oui, bah quand même, impression Nayo tant aux nouvelles, et puis ceux qui moi, l'eau comme Mikem Kose rappelé Naye, donc on met ça à moi, expliquer Biso Lebou Kabuya, Azalagi Nani, vraiment. Donc, franchement, Lebou. On a vendu quand on a dit na net kaka mutumatinga image abinanga c'est vrai bon attends bien té mon image à Lebou c'est vrai mais bika so to komanga so domunika c'est vrai au comme na ba questionnement il peut y avoir quelque chose na bengi modogo babinanga oui c'est vrai Lebou aza statique biso banini vraiment ça qui passe mingi. Pour les garçons, nous avons un quartier latin.
Azalaki Naye, il n'était pas fameux hein, entre nous, mais Azalaki na feeling Naye, Azalaki na monde Naye, Oyo, Anou Mabiso, na Sebe Naye, non vraiment, Azalaki un très bon musicien. Et là, Azalaki dans les bouilles à Malamou, il avait les francs-parler. Si vous avez un problème Naye, Arulba en face, Arubi Nayo, et puis Bossé Nabino, et puis Yemi Mingi. Tous bien à Ndoukou. So Ndoukou et puis non problème on est en monté. Ata le bokara. Non Ndoukou est Ndeko. Na Swahili. Ndoukou ti to comme benga Ndoukou comment Ndoukou vraiment un garçon gentil. Un garçon gentil, poli. Le quoi Lazaki le plus jeune na Bisso à l'époque avec comme chef d'orchestre. Et alors Bisso qu'est-ce qu'on faisait pour que tous à la sous-autorité n'a été. C'est-à-dire, ce répétition, 10 heures. C'est-à-dire, 9h45 déjà dans Zawana. C'est-à-dire, les beaux chefs, à ta moukolomote, au gang et l'angapo, n'a y'a attend. Tu vois? Et tout ça, il est bon, chef, n'a biso petit, bon, n'est pas on sait, il y a. Comment il perturbe Mingi, n'a pas belé, oyo, et les cas, n'a pas il faut respecter mémoire à Moutou. Mais vraiment, c'est un très bon musicien. Souvenir dans Zanango, il y a un bon musicien. Il était toujours à temps dans Moussa Naye. Vraiment, ce que Pessi et Loko Naye, et Loko Beta, vous avez senti qu'il y a un feeling, il y a même dans le monde Naye, vraiment, il y a un Naye. Encore une fois, courage. Courage dans le merci. Toujours dans Bino ensemble. Merci. Mais, nous avons aussi un bateau. Nous avons les bouts. Nous avons un quartier latin. Nous avons un bisu. Puis le coffee fil. Vraiment, ce qui nous est tout tio. Luka biso. Tout solo là. Moi, 1, tout condamné qu'on a bisu, on a bien et ça la bien. Biso, tout ça, bas musicien. Après, on a bisu. Et ça a vraiment important. Tout ça là, biso, tout ça là, en tant que bandé quoi les bouts. Mais bino bato bolinga quartier latin vraiment oeza ndeko na biso ndakei lindanda moko singa moko lindanda ekatani na musique ya Congo. Alors tout ça là tout kunda les buna ndenge bien bato bazana ba Belgique, ba États-Unis, partout dans le monde, bato bazana ba Afrique. Vraiment tout ça là tout sangisa énergie, tout sangisa makoki, tout beta ba poche, tout kunda ndenge bien. Merci. Merci. Munundila papa na sandiye le bukabuya. Munundila papa na bane niata pedale. Anga papa sandiye otiki samano. Papa na ngana lela ye. Papa na sandi. Munundila le bukabuya ye. Papa na sandi. Petit frère, il y a ma casse, il y a un père derrière, nous sommes complices. La musique, la famille, c'était mon gars. Donc, il y a un bande qu'on a vu surtout à quartier latin. Bande qu'on a vu surtout bolinga ka musique et à quartier latin. Bozana biso na passion ko biso. Vraiment Anelka merci. Beauté image merci. Mine bo assister biso na petite réunion. Toyaki tout sur la mamouké mais toujours de la famille. Pour tout sur la makamundenge nini ou bakoya na corps awa ou ekokende Kinshasa. Wana toujours de la famille. Et voilà, Mboshi il passe. Tous à Bongo, Nayo, frère Nayo. Depuis le quartier latin, je me rappelle encore, Académie, Lélo, Atikibiso. Habité. Un souvenir Nina, aux zones quand même. Mon aloba. Naza vraiment na courage à Kolobate. Lebou, c'est mon frère. Les bois collègues d'Angate. Les bois Ndeko. Ndoukou Azandeko. Tu passes un bon moment belé, va souvenir belé. Prévané voyage yo n'engé
akende Canada tozalaki na ye tokendaki na ye tozalaki 3 personnes tokendaki tant tokomi tourné sili na 2010 alobi na nga embauché nga na tikali awa nga bia bon ndenge patikala biso toye koto oyo yale nde totikali koto oyo tozongi mpe na ndenge na yo kasango sadi nga naza moto nabondelaka mingi eloko kaka nazoloba nzambe azwa lokumu eloko nakoloba yango wana lokumu tozongisa epa nkolo ye moto apesaka ye motu arekiperaka biso bato tikali tozalaka makasi tobanga nzambe surtout tobanga nkolo nazondima te naza defo na fani na ndako nazomona neti so natali foto alebu mobali kitoko ndire aoluka mwasi mais atiki biso nga na leki ene eloko te yo leki ene eloko te tobanga kaka nzambe lebu kabuya mabela bankoko ezala pete mpo na ye so namina loba mingi mabe naza na pasi wana aza kufia ndeko na nga donc naza na mingi oloba te tobanga kaka nzambe totambola na kobanga nzambe eloko eleki tu bolingo 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 c'est tout eloko nga na koloba yango wana. Merci beaucoup toujours, vraiment t'aimes. Merci beaucoup. Je comprends que vous en avez pas. Vraiment merci. Pati Bass. Oui. Je comprends. Hein? Ouais. Tout à l'heure, dans mon lieu, dans ma misu. Oui. Je comprends douleur aux anango actuellement. Vous avez mon frère Nayo, le Bukabouya, Ndeko Nayo, Ninga Nayo, vous avez tout le temps Nayo. Peut-être vous allez mieux placé pour n'empêcher ça sur mon témoignage Nayo. Na olinga so tout le monde tout na liwa Nayo. Et je la que sikani ni ma lelo le Bukabouya tiki biso. Ce que non senga kaka babara na circonstance nyonso to remercier Seigneur donc to pesa nzambe merci eza mokano na ndem te senga esa ma bon donc c'est un frère à moi au fin na ba na même après quartier latin tout ça l'académie après académie tout ça ginaye na ndenge yo kende Canada donc nga na pesa merci na nkolo to lo bani yem ta pesa yem ta zwaka. Donc a décidé à zoyer. Dernière fois solo là avant qu'au hôpital, nous avons tout le temps en communication, tout sur la WhatsApp. Mais après un moment, tout comme au commandant, nous avons commélaé, nous avons répondre parce qu'il y a un problème à gorge. Donc apparemment c'est un cancer. Donc dernière fois on a ça doit dater de 4 mois passés. Après, tout comme au commandant, après un moment, plus de réponse. On a comme plus en contact avec notre petit frère Patrick. Ouais. Et après, on a une nouvelle que non, c'est que non. Encore une fois, courage. Hein. Ouais, merci, merci beaucoup. Tout le monde merci. Dans les circonstances, tout le monde merci. Vraiment, si vous avez une place, vous avez une place, je ne t'oublierai jamais, frère. Donc, terre à ancêtre, ils ont légère pour naïe, moli monaï et puis mana kimia. Kimia, qui sont en cause, en maman biologique naïe à Botaï, la famille naïe mobimba, papa, en déconnaï nyoso, tout baï baté, kimia zanabino. Donc eloko loba mingi ezate tellement nazoka donc motema eza pena donc parce que ça bato mosusu babetaki na lebu na quartier latin mais après quartier latin mutu akoma osala makambo na ye après académie mutu akoma osala makambo na ye mais nous on était restés nga na lebu totikala tofanda donc c'est vraiment un frère donc tokutana tous les jours tolamukaka na ntongo tobimi. Voilà quoi, alors on va pas nailler, après on va peut-être dans sa vie dans la famille, on peut pas dans mais tout le monde n'a tu vois. C'est vraiment merci Seigneur. Merci mon Dieu. Encore une fois courage. Hein. Merci. Courage. Je comprends, merci. On comprend douleur. Je t'ai vu pleurer. En tout cas, moi, mon bal à Léli, de mon côté aussi, touché. En tout cas, on a toujours pour nous soutenir, Bino. Merci. Encore une fois courage et puis mes condoléances. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Batutu Bolinga Lebu. Et là, on a aussi un gaga. Tant que sa date, il y a en tout cas, boire vraiment au soutenir. Boire au soutenir vraiment à fond. Pour tout soulager la famille, tout soulager moi financièrement.
Donc mon cœur le baka yango. Merci beaucoup. Polipo. Yes. Les Boukabouya, à Tikibiso. C'est vrai, tous allez dans la réunion, tout le monde est un peu de bonheur au solo là. On comprend, ici, c'est Basali, toujours Hermoko, moi ambiance, c'est tout à fait normal. C'est normal, on va tous peut-être au monde en Akala. Il y a moi qui dit, bateau Batali, va comprendre, tout va comprendre. Et là, moi, message à mon Kézaga, Biso, va comprendre que Biso va ndeko ya lebu, auto betanaye. Na souci ndenge to perdre ndeko na biso yango lelo to lansaki mo invitation pour to kutana entre biso to solo là total dans quelle mesure to koki ko s'organiser pour to les ndeko na biso na ndenge na biso. Mais il s'est avéré que na réunion na yo ko taper moi batu musu bazana moi rapport mo kena famille pesa biso mwa message moko esali ke esengi ke il faut vraiment dans les prochains jours avant que ebembe ezonga na kisasa parce que eza quand même loin na Canada eza mosika donc tokotala dans quelle mesure tokoparticiper tokotika charge wana nyonso kaka totalement 100% na famille te parce que famille biologique ezali mais biso pe famille artistique tozali. Déjà d'abord dans un premier temps au niveau du quartier latin et puis en deuxième lieu en tant qu'artiste en général parce qu'il y a cette génération il y a bana biso ba wenge tout ça ba génération na bango ti eboti ba faire ba tout ça voilà donc pour na lelo d'abord ils allaient qui prévu tout sur le nom entre biso bato to betana yena quartier latin avant que moto yo asangisaka biso na quartier latin à intervenir fallait na biso moko en tant que artiste ba collègue na ye ya podium to kutana to solo na likambango avant que to intéressé moto ya sangisaki biso na lebu na quartier latin yango na fait but ya réunion alléluia mwana on va prendre tokotala soko to pesiye moto asangisaka biso to tindila message et puis bon en fonction ya idée o ya kopesa et puis tokotala soko to évoluer ndenge nini parce que ezali comme to na biso na course na moto te to kendika male. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà. Nasir binomo botomo nango. Bouti quand même comme on a ba image wana. Na linga ko sala commentaire mingité. C'est pas pour rien que na tiki bomo na moi ambiance wana. C'est vrai, bat na bazana façon ya ko exprimer oya bango. Tristesse, peut-être na façon na ye alinga relaxa mawana ye. Voilà, ce qui est vrai, to retenir que oya biso frère les Boukabouya, c'est vrai à Koufi. Azal se sont invités. Baninga na ye, bazana moi une façon parce que des bazabon babuna na moi kala. Peut-être ba solo la mingi na ba téléphone mais comme on a ba fan ensemble et ça un peu moins rare. Moins rare quand je dis ça parce que te bibi sonyo sous réalité pour ton des alara. Muto peut-être akenda banzela na ye ou peut-être à salaka ou peut-être à faza na studio, peut-être fo album nebima. Oui, c'est vrai ko kuta na boy en tout cas et ça na ba moment oyo. Ndé et salami mais c'est un peu moins rare hein ba misa na biso komona na moi boye c'est vrai miso bomona peut-être ambiance des ala qui entre bango na bango c'est ka oui hermoro quand même toi na sango matanga mais komona na bongo bat bazana ndenge ba exprimer joie na bango to mawa na bango. Encore une fois un grand merci beauté image parce que tu étais avec nous na linga epna image on a tika ngo bobo mais komona moi des bandes des ala qui wana entre frères moi cotisation faut ba sala ndenge nini mais ce qui est vrai frère na biso les Boukabouya actuellement quand on a ezabongo na niveau ya Canada hein, Montréal souci à famille ezake kende Kinshasa famille dose la décision na ya suka famille normalement souci na bango ezake corps et kende Kinshasa selon ba propos ya moko azala ki wana représentant moko famille azala ki wana mais bon ngana linga vraiment article la image bobota la ezala lango commentaire ezala mingi ya sala wana te. Comme ça, bino, tout le monde est mais ce qui est vrai, nous avons toujours wana pona, to pe sabino information ndenge zolika. C'est vrai, les lois ezalaki ba kutani bango na bango ba meka pon solo là entre bango na bango loni ba ko sala pour rendre hommage na frère na bango parce que bana po solo la frère na bango ndenge faut ba lelaye.
lelo balaki bayoka na moi combien torota c'est pas pour rien atiki image penez à la bongo et le bayango moko fallait même pas qu'on a ça la commentaire obino mona comme l'équipe ce qui est vrai torobando zala wana pour na repesa toujours information détail ya moko na minute famille tozo la décision na bango sur linge kendi na Kinshasa to etika la kuna na poto wana tozo zela moi opesa bino tolo bana place à famille ezate mais ce qui est sûr tozo la wana pour na opesa bino information pourquoi pas dire un grand merci à Beauté Image parce que aux quand même on a derrière la caméra Trésor You un grand merci Rihanna Domingo un grand merci à toi Simpson Esseli Ado You Dadi Mavungu Vungule pourquoi pas te dire un grand merci Pircheline Souka femme d'affaires Dédé Samba les patrons Bogos un grand merci à toi Barbachi Dibouissa Blanchard Kadhafi boîte tellement belé bato Talibiso donc restez toujours branchés chez Bisso Congo Mokili n'a été sur Talibiso te ou pour faire ta soubanane Beauté Image est-ce que na kosi na ndimi na ngate na kosi parce que ebiki na kosi à la au boulot encore une fois un grand merci c'était Anelka Bafossette tozala wana pour nous opesa toujours d'informations bon mais ça na komo na Bisso encore une fois un grand merci et puis on se retrouve prochainement bye bye. Kolinga ya Serge Kabangu ezalaka ya Tata Nzambe kolinga na elanga eza différence tolela le bukabu ya keye liwato motume le bois jamais la mitema tolela le bukabu ya keye liwato motume le bois jamais la mitema tolela le bukabu ya keye liwato motume le bois jamais la mitema Tacos Grill, chaussée de gomme 483 1080 Awa, spécialité na
de mariage, anniversaire ou autre événement. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.